bonjour cher internet de partout au Bozolanda biso na moment oyo. Ezali nouvelle numéro tozo pe sabino ezali que la découverte. La découverte na lingala ezali boyebi to boyebi pourquoi to kobeta ngo na lingala? To kobeta ngo na lingala pour na bonne compréhension ya bana mboka nyonso tout ya RDC de partout au bazali. De partout au bazana Kinshasa, bazana Équateur, bazana Congo central, bazana Bandundu Maniema, pe kuna na Kasai. Et yangona topesi yango boyebi pona kolanda pe koyeba tina nini ndenge nini mboka ezorina. Mais numéro ya lelo ezali numéro moko toza kolobela na tina ya bopeto. Kini bopeto o elobama kina mokonzi ya mboka Jantiningo Bilape président de la République. Est-ce que ezali slogan to pe ezali nini? Baimboka balobi babeti mitu babeti basolo babi kini bopeto e kominde ti slogan parce que ezo sala mamala te. Ezo sala mamala te na tina nini? Parce que ba moyen oyo mokonzi ya mboka solo la ki po kineza la bopeto on dirait zaki kaka lisapo na tina babete aki yango bazwa ki idée mais ba pezwa ki ba mécanisme nini te oyo bakoki ko sala pour que Kinshasa ngo eza bopeto. Quatre coins ya Kinshasa eza monene, province ya Kivila ya Kinshasa eza monene, Kinshasa eza kaka makadam te. Bato balobi pe bato basoso babi ke kini bopeto yango ezo sala makaka na ba makadam. Tozo comprendre te tozo ebate soki Kinshasa yango ezalaka kaka makadam ou bien ezalaka nini. Or que de partout na kata Kinshasa à part makadam banzela oya mabele pe ezali. Banzela ya mabele yango ego salama pe il faut esenga ezala bopeto. Bopeto pona nini pour que to retrouver encore Kinshasa na beauté na yango. Tozongi na bane sima o eleki makasi Kinshasa ezaki même soko na nzela mabele okukuta mabele za kitoko ya kokauka melelo eloko ezoko kamisa biso bisika nyonso na Kinshasa ekomi potopoto mai kotelema tozo ebate bokasite ya kini bopeto yango ezaini ezaki manki ya matériel ou bien manki ya makanisi ou bien manki ya nini tozo komona na ba commune nyonso tout baza ko sala na tina ke bopeto ezala mais bopeto yango ezosuka kala makadam awa précisément tozali na avenue Chaba na commune ya Bumbu oyo place o ekomi même pasi po mituka eleka ekomi pasi même soki mbule beti batu baleka eza kokamwisa batu balobi kaka kekini bopeto mais tozomona bako kombola makadam mais na kati ya ba avenue secondaire na ba mabele eloko elakisa bopeto ezate bino moko botala na musika Chaba yango nde tozomona awa ekomi na difficulté makasi même batu pona baleka même mituka po eleka tozoko comprendre te na tina ya kini bopeto yango Jantiningo Bila, gouverneur de la ville de Kinshasa, aloba ki yango kaka comme slogan ou bien nini ou bien que kini bopeto yango ezali kaka na makadam ba kombola ka makana pona bazelo ezalaka me na ba rayon mususu na ba balabala tozo mona bopeto te mais yango avant to kota na ba élément mususu tozo ko kene kozwa moi expérience moko ya repartager na mama na biso moko Godé azalaki cantonné na kati ya kini bopeto oyo kini bopeto yepe abandaki ko sala bopeto na rayon oyo ya commune ya Lingwala Kinshasa na précisément na Wileri bango babandaki ko nettoyer Triomphal babandaki ko nettoyer Wileri pe lelo total la résultat nini mama oyo apesi biso par rapport ya ndenge o basali bango kini bopeto parmi batu o babandaki ko sala bazalaki ba agent ya ko sala bopeto na kati ya ville ya Kinshasa pratiquement tozaki na maman moko toyebaki makasi mama Godé ye azalaki beaucoup plus na rayon oyo ya kini bopeto ya palais du peuple triomphal pe stade des martyrs. Bonjour maman Godé. Bonjour papa. Maman Godé eloko nini esali ke bino bopema na kati ya kini bopeto bozali souhaité tubane ko mona bino bozosala bopeto kitoko na kati ya ville ya Kinshasa précisément na kati ya triomphal Wileri banda palais du peuple ti stade des martyrs kuna eloko ni essaye ke bozala lisouté ezanini des avantages banda papa mokonzi ya liboso azalaki tosalaka banda ba des avantages kota na pa tshisekedi lokolo yaki il fallait pas continuer na biso tozwa mbongo te tozo bandi ko kemba toko moni kaka babimisi idée mususu ke mokonzi ya gouverneur ye ati onje mususu il fallait continuer na biso ya sali ya mususu o biso to kufa ba nzala eloko ya te baliwe ko bozwa biso toza eloko te ti lelo to batoza eloko moko te est-ce que ça la kabongo il fallait mokonzi wana ki sima gouverneur il fallait zwa biso continuer na biso ya kata biso
azwa makambo mususu biso a to alia eloko moko te ti lo des années to zo eloko moko te to na souffrance ba biso ba diwe ezwi bango bazwa eloko moko te biso to ata eloko te ti na mokolo lelo. C'est-à-dire ndenge bobandai ko sala ba futa bino te ba sundoli bino ba changer bato mususu baza ko sala na place na bino. Liboso ba futa biso to kendaka malamu. À un moment donné ba futa biso souté. Et à part ça siko ti le to za na eloko te. Ah, maman alobi babandai ko sala kini bopeto côté ana to balaki kitesaki kitoko alobi balongoli bango ba changer ba tie ONG mususu ezo sala musala place wana mais bango ba errer na bango ezalité. Siko bokolanda toyeba ke kini bopeto bazoloba aussi nota bato aussi basalaki musala ya bango ya malamu botiki bango kaka boye. Est-ce que tata mokonzi okoki kotala makambo ote bato babandai ko bongisa esika penda na malamu ba mama ici bakola ki me balakisi volonté pona kocha masolo ya kini bopeto ne balobi bolongoli bango kaka boye botiki bango kaka boye ba msusu bakomi kokufa na basusi ndenge mama alobi lelo basusu bazangi susu possibilité ya kolesa bandeko bana na bango o bazwaka en charge pona ndenge basundoli bango kaka boye sikoyo salaire ngo nde bola tikala ata mukolo moko te kolanda na tina ya makambo ya ba salaire na bino ti lelo ti tozuna sutalika moko te bokendaka tokendaka tozokende kosamba na baparke na babanki commercial babanki o bapesaka bino mbongo banque centrale eloko te ti lelo. Est-ce qu'on va na kaka boye vraiment mokonzi tala biso makambo oyo tala biso penza papa to moza pa to kokende souté tala to komi kokola boye eloko moko ezate bana bazola banzala o biso mesala kana musala na biso mokonzi luka moye o luka o sunga biso o so biso pena misala na biso o to vanda kaka boye to so mesala kana musala na biso. Ah to ekomona ke masolo o to solo na mama Godé eza suite kaka ya ba cantonné kati na ville ya Kinshasa nde bazangi bobandaki ko engager bato po basala musala o eko sala kini bopeto soki vous to réussir pour na kini bopeto ezo senga biso d'abord non ba cantonné o bako sala musala pe bazala bien payé ko engager bato ba personnel o bako ko sala musala po na tina kini ezala bopeto esengi pe aussi bazwa la lifuta na bango na temps o esengi pe bazwa lifuta na bango po esunga bango po na musala baza ko sala lifuta ana pe efuta bango malamu pe esepesa bango. Tant que to découvrir pas maman Godé bango basali musala mais bazar ya kofuta mate ezo sala pasi mingi vraiment na kati ya mabongisi oyo ya kini bopeto soki ezali bongo c'est que bopeto yango otolobaki ekotika la kaka slogan bopeto wana ekozala bopeto ya solo te tokomeka lisusu kozwa batu 4 coins oyo ya kati ya quartier otozali bameka kopesa biso nanu eloko ni eza kosala pasi ke po tronçon oyo ezala toujours salité pour que tronçon oyo ezala toujours na pasi toluka micro baladère et elandama et pas ya bato bazalaka ba habiter un quartier ba meka koyebisa biso tina nini pourquoi koto tronçon eza toujours salité. OK, c'est bien na kutani na habitant moko ya quartier azoloba ayelakisa biso ndenge ni lolenge nini côté oyo baby pourquoi est-ce que salongo esalamaka est-ce que bopeto esalamaka ba engagé ba cantonné ou bien ndenge ni mbote papa to moni on a kati ya quartier esika e baby boye tina ezani ni eloko nini esali ke quartier ebe baboye na Bourgmestre mutazo mona na te tande to komi tala salité yo moko mo tala salité boye ata baby salongo to ko sa salongo boye eh bien na besoin Félix ayoka makambo président de la République ayoka makambo to poussanda moi liboso total non ndenge salité comme eloko nini esali ke quartier ekoma boye eza nini po toyeba to biso toyeko to découvrir eloko nini esali po to panza kaka sango nde tozo panza sango boye bakonzi ya mboka bakoyoka bakoyeba ke kini bopeto bango balobaki est-ce que eza kaka na ba prince ou bien il faut bakota tina babalabala oya mike pas sincère nini Bourgmestre so bumbu abana na bumbu te ali passe so mona te yango mona tonyo kama Bourgmestre so abana na bumbu anga mona va passe biso to mona bumbu toleli o kutezaka mukie tala sko na sosa tala sosa ne komi to éviter to kufa bendeni o typhoïde o tozwa o typhoïde balobi o eza typhoïde o eza maladie babi a kutoza na direction ya chaba eza mukie
mais na direction asosa eza plus pire eleki kolega babi beaucoup mais c'est abumbu alidor kotala kaka makadam te talaka pe aussi ba tronçon oyoyo batu ba habitant ba quartier ya bumbu bazali bazo kotambola babi shaba ebebi asosa pe ebebi osala effort pe ya kokita kosala ka salongo esuka kaka na makadam te salongo ekota ti aussi na ba grande avenue o ezomema ba habitant surtout ya quartier pour que bakoma na banda kuna bango toyambi habitant ya mibale ya quartier oyo azape aussi expert na kati ya quartier oyo papa Mbote. Oui, bonjour. Kombo na ona ni balandi baza kolanda na Lolango TV balingi ba découvrir bayeba ezani ni toza wapi na kati ya quartier pour na sujet ya kini propre na kati ya tronçon oyo. Oui, kombo na ngai Kabase les trésors naza habitant ya quartier oyo naza vraiment mwana côté. eloko ni ezosala ke quartier ebe baboye nzela mituka ezoleka na pasi eza vraiment nini toyeba. Bon, elo ezosala ke quartier ezala un peu salité boyeza parce que toza un peu négligé côté na ba action ya monsieur gouverneur ya ville ya Kinshasa oza monsieur Gentini Ngobila. Alors tozo constater que batu ya kin bopeto mingi bazo soara juste côté à maison communale mais côté bazo commenter et en plus sensibilisation vraiment ils pas comme tel. Et on peut-être réseau causé que côté nous c'est toujours salité. OK, balobi habitant ya commune ya Bumbu ya quartier oyo alobi ke eloko ezosala ke koto ebe babazozwa assistance ya kini bopeto te. Yango wana baza toujours négligé, bazo senga na gouverneur de la ville Kinshasa et de Kinshasa Gentini Ngobila otala koto yo babi kini bopeto ezosuka kaka na makadam na ba tronçon oyo ya kati ba bénéficiaire à quartier bazo vivre yango te bazo mona yango te yango baza ko senga ke botala pelisu na ba tronçon ya sebabi kini bopeto ezosuka toujours na makadam siko pona yo à part appel oyo sai na gouverneur ba ko sala nini comme organisation pour que kini bopeto comme la binopéa. Bon, pona organisation elo ba boso ba ko sala ke juste sensibilisation pour sensibiliser batu wana mingi wana zo s'intéresser mingi na monsieur le bourgmestre yende ki fa sala ba sensibilisation matati ba koto ya sensibiliser batu ndelo ko sala keno batu basala quand même moi salongo ezala un peu propre ona wi ko lobaka yango wana. Merci monsieur le bourgmestre Alidor yo oyoki batu ya commune na yo ya quartier na yo balobi ete yo il faut osala sensibilisation ya kokota bisika nyonso surtout po bumbu eza kaka na makadam te bumbu eza tina kati salité ya boye soki ezo parcourir pembeni ya bato bakobela ba typhoïde bakobela ba maladie ya songolo pakala ngungi pe kotonda ebele po pe pesa bango malaria osala effort olongola kini bopeto kaka na makadam ekota tina ba tronçon mosusu oya mabele pour que commune ya bumbu bato oyo bazaka na elongo ba vivre en bonne santé ba la nino surtout ya Lolango TV na émission o bolanda ki biso ya kini bopeto tozwaki quand même courage ya koya ko kitela bino to la kisabino ndenge nini commune ya Bumbu ezo vivre kini bopeto yango balobi na kati ya kini bopeto na Bumbu ezali slogan mais siko tozo senga na bakondi ya mboka bourgmestre ya commune ya Bumbu pe Gentini Ngobila o aza gouverneur de la ville que atala ke kini bopeto ekota peti na Bumbu na ba kwenyo surtout afin que ba habitant ya Bumbu ba sepela pe aussi ndenge kini bopeto yango ezali elongwa slogan et comme réalité. Merci, à la prochaine numéro.